internautes, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette grande émission Micro International. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous enfant béni Kabongo Kasongo Zamalek. Tolinto yeba un peu to solana ye par rapport à Kano Utoleka na Mukilimba Tomoni, il n'était pas sélectionné. Yango to kiti sur le terrain to solana ye to yeba ndenge nini eleka ki déjà bonjour. Bonjour. Kabongo Kasongo, ba impression na yo pona kana lelo to moni ozaki sélectionné te to ebité zaki pona nini to kiti sur le terrain to ba un peu ko sola na yo. Bon, premièrement ezaraka choix ezaraka coach. C'est un coach na fédération. Azalaki te mais azalaki soutenir équipe, ce singa na beta, na betité. Voilà un peu. Et c'est nga ki obeta obetité par rapport to ki ken nini salaka ke po ba ko sélectionner joueur ezaki bes muté sala ki ke ibenga sélectionner te ou bien lone. Bon, liste ezara 32, na une liste à 32, na une 23, na une liste à 32. Liste ezara 32 après liste samba ya 23 au Burkina. Bon to na zai kanga moté na longwaki, to zaki mo belé na ba massa et liste tikali à 23. 23 on moni bango na ba betikan. To zai na sima na bango to soutenir bango. Nzamba sukisi bango place au akoka ko sukisa bango. Nga naza toujours dispo pour na pays na ngai et partout na kendaka na représentaka mboka na ngai. Donc naza toujours prêt pour na mboka na ngai. Biso to monaka avant ba sélectionner batuto ebi ke ba pesa so ba commission wana po ibenge a sélectionner ba commission mo ezalaka yo pesa commission na te posa la sélectionner te na ima mbona te andimi pete mbona ezalaka donc na bien ngote o bien ngote nde na bien ngote donc ça non ba na bien ngote na ebité na ndimi pete ke ezalaka autant ba sélectionner ngai na pesa eloko te donc celui na zalaki te eza o nzamba a décidé pour ngai to ki balobi bes donc moi capacité za ki lisusu te ngom te sala mo ce qui baisse to zaki 32 ba on so balongona ba zangi na baisse yaki baisse te po yo zaki ta musu na commission ngote mais ba o wana balinga balongwa ki na ba zaki pe na commission te biso to ebité to zo tuna ne kasi on a zo tuna tipo to zaki liste est 32 liste à 32 présélectionné et liste définitive aux à la 23 les gens au balongo la ki tant balongo libiso oui les football na soutenir équipe na ngai na kumisi bango ba o ba monena na ba image ba monaki na soutenir équipe na ngai très cher internet au bolanda biso partout na mokili mobimba na ebike ba na Suisse bo tala ngai ba na France na Suisse na moni déjà Gabi Panzo na France na moni Charlie Bokanga babi Charlie Bokanga ola nanga nde bo moni to na Jogo Kabongo Kasongo to ngato solane par rapport ka ya makambango ndenge ezalaka siko ba critère nini esalaka vraiment et ça la ke ba sélectionner joueur net yo Kabongo Kasongo bo Jogo makasi ba sélectionner ba critère wana ezalaka ezara ko ça championnat ko ça la saison non bien so ça la saison non bien coach alanda nyonso a sélectionner yo ezati soit sélectionner yo qui oza toujours na liste oyo obimisa définitive te azoki biso 32 pour alanda ngi to ça ki ba championnat et après ezanzambe mo mta décidaka donc pour décider ki yango wana natala na TV natali na TV na pesi baningo bazaki bonne chance. Voilà. Ba impression na yo pour na match nde to beta ki to banene na mo ebandeli ya moto sa mo remontada hein na 8e de finale quand les arbitrage et causa moi problème comment na bongo et ça la ki ondeli ballon yango wana donc ezaki balé totalaki so ezaki match na biso to ngato gagner nzambe ka nim talinga na été so ezaki match biso to ngato gagner pour to betaki bien to dominer bango ebandeli tina suka zaka nzambe voilà. Sur internet boyoki Kabongo Kasongo nini salaki azala sélectionné te ndenga lobi ndenga pesi explication par rapport ndenga zaki sélectionné te na match ya lelo ndenga zana na opese liloba boyoka oya koloba par rapport conseil par rapport à ndenga nyoso mamne ndenga nyoso ezali koleka événement zara ke dimanche le 21 tous en match moko na terrain awa et za 9e année ya formateur ou format biso otoza o toza lelo 9e année ya mo on est dépôt atika biso tous en match dimanche le 21. Ils ont déjà terrain. Terrain à Christ-Roi, on a Christ-Roi na avenue Lissala, na coin à Birmanie et terrain école. Tous on a dimanche na 13h. Ba o pena ba ozana pour ça ba soutenir biso et ça la bien. Voilà. Ok, merci très cher internet boyo ki babi dimanche makambo ezande awa na stade oyo ya Christ-Roi.
donc boya ebele bao bazana posa bomona Jogo Zamalek enfant béni boya ebele nde na na komi na suka émission oyo nde to 6 émission sans pour autant ko ba merci te na cameraman na nga David coach na ngai cordon émission oyo Tony Mac Makonzo Rebecca Molibaba mbote ebele na batutu baola na nga partout na mokili mobimba Gabi Panzo na Suisse Sarah Loma na kati ya France ba mbote no ebele yango wana c'est ici que nous mettons fin à cette émission déjà bye.